Nabokasi ya élu ya Selembao Maontone Musi Loye Misala elingi kobanda na commune ya Selembao esengeli boye bake ministre provincial ya infrastructure et travaux publics ya ville province ya Kinshasa excellence Alain Chilungu asalaki descente sur terrain commentaire. Ah oui, commune ya Selembao ekotikalaka jamais lisusu abandonné ndenge ezalaka kalapo bazwa oyo ya bango molobeli ya sur défenseur ya intérêt na bango na kombo ya Maontone Musi Loye soso ya mboka matembele ya Simandaku député provincial ya circonscription ya Selembao. Après descente ya Besper ya ministère provincial ya infrastructure et travaux publics, il y a de cela 3 mois passés suite ya question orale avec débat Oyo honorable Maontone Musi Loye a initié qui contre ministre provincial ya infrastructure et travaux publics Lelo Oyo ministre provincial ya infrastructure et travaux publics ya ville ya Kinshasa excellence Alain Chilungu a salaki descente sur terrain accompagné na élu ya Selembao honorable Maontone pour na ko palper du doigt ba travaux oyo sengeli esalama d'urgence sur demande ya honorable Maontone élu ya Selembao ba travaux lokola route Birmanie et réhabilitation ya route Prince ya Kala. Oui, échange d'habitude, les ala qui changement par voie amoureuse, il y a sagesse, sima il y a requête, on a porté ça qui la question orale na débat, et pas excellence sur l'abandon il y a qu'à niveau quelques caniveaux il y a commune à Selembao. Je me suis dit bon, il y a qu'on s'exprimer, du coup ensemble, et pas c'est que sur les a na compétence, c'est une compétence à mon. Et après, on s'est dit, oh, tu vois ça là pour l'assemblée, on peut aussi le faire sur le terrain. Dès que Benyango voit moi sagesse, nous autres ça là, oh, bien voit sagesse pour que pas besoin à la population à Selembao, nous allons quand même considérer. Oh, bah il y a qui n'a lancé qui, la côté qui question orale na débat. Oh, ils allaient suite il y a et nous on a ça là qui nous peut voir sagesse pour que tu apaises l'esprit. Parce que nous ça là malade, mais ça là maraté. Nous, on a suggéré tout qu'il n'a pas moi sagesse pour que, pour les autres besoin de des choses à la quand même plus en compte. Parce que, na makelele, na mobenda na bendana, pour avancer. Na yango dozo, il s'abat na Selembao nyonso, ba battre la kimia. Je crois que ça la erreur dit à qu'on a biso comme balobel na bango. Musala yango dozo sala. Musala batinda kibiso nde yango, ba na misala na bango. Merci na Selembao. Après inspection, il y a ministre Alain Chilungu vi gravité ya makambu option ezalaki levé pour na koluka financement moko rapidement afin ya ko exécuter ba travaux oyo. Juste après honorable Maontone Musi Loye azalaki descente na chantier ya réhabilitation ya avenue de la Libération ex 24 novembre et Sikawapi a kendaki kota la évolution ya misala par rapport ya délai oyo et pesamelaki bango pour l'exécution ya ba travaux nini et salami te pe ba difficulté nini bazali kokutana na yango kasi tika na yebisa bino ke élu ya Selembao azalaki satisfait na exécution ya misala ndenge bazali kosalela yango avec ba détail nyonso kasi asalaki pe observation moko concernant ka niveau moko oyo batiki na niveau ya station molar oyo ko servir de passerelle pour nami tuka oyo ekotaka na station voire même ba camion citerne ya approvisionnement ya carburant. Honorable Maontone Musi Loye élu ya Selembao azwaki bassurance nyonso auprès ya ingénieur oyo bazali kosala awa ki danger moko ezali te. Tala ya kosamba ezate honorable Maontone Musi Loye élu ya Selembao misala eleka maloba nebele. Yeke yo